azopesa bana na Nzambe nyoso mokili mobimba mbote na bino précisément nazana kati ya kopesa bana na Nzambe ya Canada Nzambe pambola bino au nom de Jésus-Christ. Voilà pour préciser bino que voilà dans quelques jours ou bien tout avec beaucoup de précision. Wana zo sabato Montréal tout le monde au Canada côté nyoso tokozala wana pona ko salisa pona ko teya parole de Dieu pona ko déstabiliser ka jampemba pona ko déstabiliser ba sorcier pona ko déstabiliser puissance satanique il y a science occulte parce que yango et yena ba problème na ba maladie na ba complication ebele zo tungi sabato et que ezo sangi sabato kondima pona ko zo vie éternelle et que ceux qui mutoza tourmenté na esprit mauvais asa tourmenté na esprit no mabe ya bandoki ya bato science occulte et koki ko sangi sa mutu kondima ko sangi sa mutu ko zo vie éternelle to ça la puissance to ça la charisme à partir à Saint-Esprit ben la vie à sanctification pona ko neutraliser ma parole maléfique pona ko annuler pona ko effacer pona ko détruire pona ko anéantir la puissance maléfique parole maléfique bato basala ke na maladie nkira bato basala ke na ba lien nyoso zolo to zolongola ngo to zo effacer ngo ndenge balongola ka ba écrit na tableau to effacer ngo malade ekei restauration et salemi bato bazu vie asi zamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula. Pourquoi Nyos Weizana Kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mubimba. Lumiko Sanate. Tata, akutika la tata. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, c'est la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Mbote na balandi nyonso ya Congo Promo TV. Mbote na bandimi na ngai nyonso balandaka émission ya Dessin Scobar. Babi code 001 chroniqueur wa Kangi Masolo na kati États-Unis mobimba. Babi soda makasi ya Raph Ngindou. Mona babi yemo Kajeri Niembo le boss Aïb Masolo babi Justin Sarkozy nde bomoninga na zui babi moi ça pembe on a vani na ye yemo ko se présenter na bi ebele ba ebi mais yemo na ko se présenter pour asas ko na kat on a kata Dallas na kata Texas. Bonsoir moi ça pembe. Bonsoir Dessin Escobar. Bonsoir Nabana monde entier. Bonsoir. Vraiment la première fois les émissions Oyo, il y a Dessin Escobar code 001. Tout panza ba sekele nyonso za lelo wa. Ba bata kombo po misuda ba ebi me yo mona se présenter na. Ah OK. Hi, hello Nabana monde entier. Moi-même, je me présente Blanc la Beyoncé de la presse congolaise. Babi vraiment Blanc la Beyoncé de la presse. Tous aba Beyoncé mi balé. Américaine, la Beyoncé na biso ya star o ya yembaka, na ya la presse eza Beyoncé moko. Beyoncé bade do moko en États-Unis, moko na Panama. Yes. C'est moi. Donc balobi ndebino mo bo comprendre déjà. Tous en a la Beyoncé, les autres toujours panzanteke. À Kitty, babi atterrissage forcé, la cata Dallas, la cata Texas, pour mon konzangara fingu na ebi. La Beyoncé, tout qui n'est pas bref moi mon qui. Bang bang banan la Beyoncé, c'est qui? La Beyoncé c'est qui? Bon, mère de famille, mère de 2 enfants, salarié hein, chômeur t'es. Salarié. Chômeur, mais salarié. Salarié, na salaka, oui. Je travaille. Moi, na poto à Tongo. Patron, ya. Hein, la patronne des Congo Audience, ouais, c'est vrai que je gère. Hein. Au moni, kuna na muta sala koto pena patronne Congo Audience kin. Donc, au bazar komi tungisa trop, bomoni mukolo Congo Audience yo, au Scobar yemo yambi en personne. Vraiment tout qui n'est pas rapide pour naïbiguer
yo moyebi na yambi mwasi moko babi mwasa kilo mwasa pembe blanc blanc la biense tout kota na mozino mamuke tozomona na j'ai la bouche tomoni ba photo ya la biense ebimiana na kati eza dio ya kwa tomona ba polémique mo na kati ya j'ai la bouche eza nini do yoza no mutu mo muta ba ranking muta makamebele surtout talbi oza patron ya site monene Congo audience. Na comprendre question na oti. En genre ba photo na na page moko. Moni ba photo kuna to moni ba commentaire nyonso kuna oyo na ebite so ekoma epe na matoi na. Si ekoma na matoi na nga page wana eza créé na ndenge na yokaki pe na zu ba preuve parce que je suis en cours. Et d'ici ça va être chaud pour la personne qui dirige le fameux page à question. Voilà. Donc, les pages membre bafongola qui ont esprit pour nanga. Pour basi sanga. Mais page bafongola pour na yoga. Pour nanga kaka pour basi sanga. Mais nzambe loko la konfonane masolo to sala masolo ngona keli kate na mapata to za na kati ya musala to zo sala kwa. Ngana FBI ya moi site. Ngana ba fi ya kala ya nini te ngana mu fi ya tongo ya Paris ya propre sur la fraise. Na dégage à jeter. Donc bosalika basalika nini mobo eka po ba bebisa masolo nanga. Mais malheureusement, nzamba sali le contraire quoi. Ba polémique nyoso to mona rana do nyoso na basalonga pour na chanta basalonga pour la biense. Oui. Pas Joana, na kolo pas Joana na yebi très bien. Comme on na noko panza peka komone po biso polele zala na ngwa. Po na ko fula yete ya zala déjà linga kolandela makambo ya fiyo yo mususu wana. Fiyo nani awa émission na ngapa. Na biso mususu yo collègue na nga musala alinga ko se comparer na ye. Nani wana bakola base belé tanga ta komo ngaba no tanga komo na bango. Oh, excuse-moi. OK. Pardon. Na ba no tanga bakomo na bango to ndenge. Bakomo na bango pour mezate hein. Total to mona ba Nel Kabaza kuna na mboka nao. To mona grâce mbiza zali wana oyo donc ba biaza mokonzi na bino wasi masolo la presse. Mokonzi na non. Ba chroniqueuse to kuna na Paris na pana. Bon, peut-être za mokonzi na oyo muto va na Dallas. Ngaza na Dallas mokonzi ba chroniqueuse nyos. Ah yo za chroniqueur c'est vrai. Peut-être za mokonzi na bango. Ngana la Beyoncé de la presse. Au moni Beyoncé na oyo zotanga kombo wana honnêtement na yebite ça n'a rien à voir. Na yebite. Do yebite ndozo ba go yebite. Non rien du tout, na yebite. Ponga ba yebelanga na bagaza salité te. Ba yebelanga na personnalité salité te. Donc na ko tanga ba komba ba to liste te peut sa réputation na ngati quoi. Obiso to lobaka vérité ezo baga yo Beyoncé poto biga Beyoncé musaza na Kenya. Nana ngoli soso zotangi na ba komo mususu na yebite. Yebite soki komo na so yo ne muto zwaki ngoli boso soki ne muto zwaki Glory Olangi. Ah nzabe na ngai. Webi bino bosaka na aventure hein. Otangi ye lisusu mutaki chaso yo otangi na poto. Ah c'est ce que ba. Obika biso moka tozopesa batu mo boy ba valer obazana oyo ba petite anzala. Ba petite balukaka petit déjeuner ya kosenga po soki fait rapper c'est moi eloko te moya mais la petit déjeuner kitoko ezate. Comprendre. Donc ye na yebiete. Na salle émission mo ça fait même pas longtemps, je pense que ça fait 3-4 mois passés. Mouta apesanga koma la Beyoncé de la presse, c'est Loris la Congolaise na Keli Katenda Mapata. Donc, soki botuni bango, ça fait plus d'un an que je suis la Beyoncé de la presse. Beyoncé on en Amérique. Bon ba musu basuki wapi. Attends, je vais sortir mon passeport si tu veux. Non, na moni bien ça to moga pona obi. Yene mutaza azoi komo liboso to yene mutaza komo na liboso keso na nganga. Na defaka ba komba famille ya batute. A defi su komo na famille ya mutute. Bien c'est komo famille ba. Moni kombo on ba botanga Blandine Osako Efunja. Moi mon père s'appelle Michel Efunja. Non nanga identité nanga complet Blandine Osako. Bienvenue makanga la pa yebi. Viens nanga Edom Muzamba ba yebi. Hein? Donc makamu susu mama leki na ongolo bado glo langi do langi na komona ete déjà ce ozo ba komba bato zo lata donc na moni que famille no eza pauvre mboko yo na bien c'est na mono tomoki
Non, mais surtout pour ma solo, moussousou, ba petite moko anzala tongo, hein. Omoni ba petite. Like ça preuve à l'appui kaka pour mon laga. Nga nazala bongo, na pesi vraiment merci beaucoup na firé. Babi moté. Babi firé, motema. Ya prise kabodouga. Bendelanga image parce que omoni to bobena ba chroniqueuse na bino, oyo bobenga kapenga pa mpamba wana ozotanga ba kombo. Passeport oyo evandi na ba visa awa to tokenango. So na bandi kotangela yo. Allez hop, identité non? Tala, o ezanine, ba sorti na ba entrée. Na kenati na ba Maroc, ba sorti na ba entrée. Vous comprenez? Na kenati na ba Finlande, Irlande, ba sorti na ba entrée. Omoni, nazo ngona Orly. Donc ngano oyo nini? États-Unis. Comprendre? Na kiti na New York, na komi pe awa. Donc ko compara ngana ba petite anzala tongo te. Biso toza ba Donald Trump, vient na quadra Koramani. Omoni Donald Trump na bango na Kinshasa. Petite sko ya vient na ye DJ quadra Koramani. Blanc la Beyoncé. Vraiment babi Caleb Lola, grand prêtre Caleb Lola na saluo place aux na Cincinnati. La Beyoncé na moni tozo ki nega degré zo ki nemingi. Est-ce que batininga na tuna yo? Babi na tuna la Beyoncé net yo ou Europe. Bon ça na identité pour ba chokolomis bazali na sac na nga Valentino. Donc muto tangi wana déjà na rozo atali papa na nga ya bébé pambo yo fire. Omoni li papa ya bébé papa na lati na ko teka ngo na ebite na tinde na ngo shagi quoi. Shagi ateka ngo na Kinshasa futela tanda ku pendant 2 mois. Ponga na ngula musicien tu comprendre. Donc li papa na nga bébé ya pambo o nga ke na ngo toilette oyo. Yango beba on a parlé na ebite boko pesa nga nini talon na nga Aldo. Donc ça ba marque likolo ya World donc babi lelo za ko yinda wa babi za ko yinda wa ba mona biso ko système ba World donc o za Aldo ezali ba Givenchy te eleki ngo Aldo parce que zo lakisana ka gloire langi tone mais parce que le ko na Monique mpia ke eleki alingala ta komonanga donc peut-être na aider na tekela na tina ta sapatou il y a valeur moi boya et lobi petite na prise kako na beau frère na fire donc na tindela ta sapatou ateka futa tanda ko poki ko landa ba malanda ngulu wana nde ba kote ba on na bakar na moni moyen te donc c'est que donc so na mona clair donc c'est que yene mtalandi yo yango na ndezolo ba alani mutango na kopena ngote mutete la botami na charisme ngana mutete la ke mafumbe numéro 0 abotami na charisme mutete la mutako lataka komba batute nga lata komba mutute na lata ne komba la Beyoncé américaine ya chanteuse zwanga bien fire tu me vois na lata ne kombo ya ba américaine siko keso moko ezali bazotuna mingi surtout yo ne muntu oti Panama oye yo ne muntu opesa pena vérité bien balobi bakoni fuati nde bakoma obenga bino bakoni kezo bala kuna na Europe babenga bino bakoni fuati pona kofinga koloba bêtise écran donc yo posa pe parmi ya bato wana comment na koni ngana koza jamais chroni fuati bazo bangulu na bango bataka na ba avion ba fimo ba malchance ya ba salité quoi parce la mitoki ba petite mo boy bazanga moi eloko vous comprendre ngana chroni fuati te ou bien ba mususu ba na Paris wana o bakosa batu pa bazofinga ba bêtise baofinga ba bêtise to mona ba bêtise zo lekana na net batanga bakomo na bango ngana yebite quoi batanga bakomo na bango bienvenue makanga la paix ayebi makamwana donc batanga bakomo na bango vraiment babi vitesse so eza makasi trop vraiment la Beyoncé na moni niveau komo kende pour na moni kande komo ya déjà na makasi babi la Beyoncé po bozo wele lango bozo wele lango po yepe kuna opesa pe réponse po bozo wele longa na bien la Beyoncé ngo ba tuna Beyoncé ngo la tiango depuis combien de temps ponga historique nango yokine na beteli wango te Beyoncé aza moko na kati États-Unis deuxième Beyoncé aza représenter Afrique et Europe c'est blanc c'est moi la Beyoncé de la presse oya avant di peme na DSS Koba vient nga rafingi nu Congo promo petite sœur no pena Beyoncé a solo original ponga na beta kakwenda vutuka na ba vol po Beyoncé solo famona na pe na masoloti mino boyo tanga na ba komba batu mususu kuto mona masque de veste ko lata yebo ni la kaka so nana question maquillage moko eza salité naza na question moko na ebi te soki réponse za kozongo sikoyo et puis problème ni nango za nango na Chantal Bola oh mais na moni oza en retard de Sescoba
ta live mo boye na yebite soki caméraman na biso aza vraiment très gentil omoni masolo wana masolo ngo esesila kala Masoloni ezana masoloni zola toza na réunion mo pas golf kizola 7 jours de la semaine il y avait Nangangia Mawerason le roi de la forêt que je salue à penser ba félicitations pour ezote kamaloko a lipa quoi 7 jours de la semaine adete yakim puyi yo yangwana toza na ba petite sœur ba mi José mokonza ba maman vieille moka benga ki téléphone a bengi biso to vanda ki mi José ngai mokonza ba maman ba petite sœur na mususu chacha de kolazala ki wana a bengi alobi alingi kimi ekota na ba chroniqueuse vaut mieux que tout se comparer na ba petite à Kinshasa que entre biso na biso to na ba problème mais fi autant ngana na yebi été honnêtement na mona kaye to tra comme na ta verte zana mela non champagne na ngai na me champagne balobi masolo boye nulle part babi fire piture motema ya Priska Boduga eto mona na balobi Jasmine Mande motema ya Deborah choc la belle balobi yemoko JC Sarkozy Braco du monde oyebi été me babengisi bino réunion ezalaki wana yo oyebi été ndeni bakobengisaka bino so problème ezala ete so mpe po oyebaki ete toyaki na promo carte ya promo te yanaka carte ya promo monsieur il y a 7 jours de la semaine donc ezali nde bongo donc ezala ete po bovanda bosisa boboma moto nazala camarade ya motu te nazala camarade ya motu te na média sali moto oyo nasolana ye très bien eza mokonzi ya bamama napesaki respect c'est ma soeur avant que tout okota na média tobanda ezala ensemble le reste tout na camarade ya motu te na master ya motu te vraiment message eza déjà capté potoko moko mana suka na éviter parole na suka rolo banini et puis na bi oza ba dédicace na yo et puis na séjour no pesa aller séjour neza pe moulaï quoi. Ouais, un grand merci à toi de Escobar babi aux avant-goût koko manaka na aéroport direct émission ponini moto na moto ba message yeliopé donc belé mais là au monde on kebisa déjà petite wana oyaza ba côté wana quoi ponga na mona kina na pena mwana kina solo na defa famille ya mututi deuxième bien sûr troisième plutôt de ça ce que ba tika ko tangela nga batu mo boy basi bakufa kala ko pardon moni po batu ba ka sa ozali ka gaz na sima mutu na luka gaz na sima mutu te po na za déjà na site na za futa bata misala ngamoko cameraman kuta ko bendela nga na to sa soirée mo na bandal affiche bimaki nyonso complet donc na besoin ya ofula mutu te na besoin luka gaz na sima mutu te mais na lingo tambola correct omoni affiche nini bakomi tout le monde en soirée James OK audience déjà donc tout le monde a déjà affiche déjà voilà donc nana besoin mutu oyo azotanga komba Beyoncé wana alongola ngo po azala Beyoncé il faut atambola mokili mobimba akokisa ba critère to akokisa ba critère Attends, zela non. Te saka Valentino. Non, ata saka pamba te. Edenga kaka na aider ata na saka pamba po te des grands masolo te ata montre. Hein? Ata montre kaka. Montre pamba. Donc il faut que ça va te yango te. Vraiment fille pitu babi bilora bilenga boka na kata Congo Promo TV. Babi oza vangu bomona babiloko tu ya osala wa azana pour 3 jours na kati ya Dallas oui et puis do bomona ba image nyoso auto sana et puis awa na kati ya Dallas donc na remercier ba tout au balinga Congo Promo na moni plique ma tout un bon tonto atioba salam babi Junior Bola le suprême na atioba salam babi Freddy Mukiadi code caché ba salam place aux ali to bo santé babi Credo Longo Deborah Berodes moi ça pembe Mangusta Atioba Salam Olivier Mosisi la pesi bandeko tout Jiko Gaiko Fadeker donc il a chebino salam Faustino Mokonzi ba salam place aux ali Pomba Swag na Klanta Arnold Garçon Gou babi yemoko papa bio G Jordan la chebino ba salam ba tutu balinga code 001 babi Florence l'américaine babi Teddy Kalastar la kata men wana to santé VIP Célestine Michokoto motema Honorine donc bandeko tout babi Alema Ngwaou na pesi no ba salam donc émission na bino ngoyo ciao do to pesi no ba mbote belé quoi donc Bambote belé babi le millionnaire na kati ya Lubumbashi Kalamingi te blamba merci déjà pour n'habiller quoi viens nanga si viens nanga vraiment César bon ils ont été quoi pour y aller gagner sa salité il faut vous aller kaka donc babi vient nanga César Pacioti
yango loboko ya nzambe babi à partir de 50 000 yeso à partir de 50 000 mata quoi na kati ya Lubumbashi les millionnaires viens nga tubingo ya dada bienvenue makanga la paix adete ya Kimpuyi dans les bons Bon santé do Gladi babi maman exaucé na Gladi donc mampata. Ah, ma Sylvie Mampata. Bah, gros bisous, maman. Je t'aime beaucoup. I love you. Pour bisous, I love you. How are you? I'm fine. And you? Yo, sko, yo, ba ki Beyoncé. Na, on comprend ki Beyoncé. Bon, next, na ozongelo kalate. Yo, na ozongelo kalate. Keba. Okoti na tellement za glissant makasi. Donc, yo, ozo chikoti na Kinshasa. Sakana la na lo yenga bata Paris, on comprend na ngote. Mode ba lokota yo, salite mon bout. Vraiment, balobi elengiga out. Donc, sur picture. Babi à suivre pour la Narabilagno. Moi comme ça Zali. Ah oui, mère Aleki a moto dia ma motete la Luisana ba gros bisous, François Lama bisous, Iget Timungu Lama, mami, maman Kuluta ba. Obosa les léopards des médias binonio sotopesino bambote. Akombe Augustine ba bisous, Babi les léopards, mon président Popol Moupassol ba gros bisous, ML Lorraine ba gros bisous, Shalama la reine. La reine, vous me l'a dit, dans les boyaux bibi sont tombés à Katit. Donc, Sandra Nkoyi, moi nous lisons Nkoyi, qui encore dans Léopard. Oh là, tellement basé belé. Montomobile numéro 9, hein, les professeurs d'Azoflex. Bah, gros bisous, mon moni, hein, Dessin Scobar, les léopards toujours, et où, mais là, où est la idéologie, il y a Monsieur Popol Moupassoul. Merci beaucoup pour votre interview. Azunga kaka pied levé quoi pour na solo na show. Na bina beta ngo kaka. Donc bilengango quoi donc sur picture. Démarrer ma solo quoi donc à suivre.